La cause ça c'est le logo na mutema mabe. Ndelo on a auto lobane a on a auto lobanga na émission précédente na biki la cause ndenge zaboy concert ya faire so eleki. Bobo ça ni carrière na. To ça na bino. Faut pas laisser ma casse. C'est-à-dire quoi? Au moni so lingo la tsa mutema mabeti na suka. Ya lo kansaneti que c'est le la tsa mutema mabeti. C'est le aza clan wenge et puis fali aza quartier latin. Faut voyer baramu. Le lo faire baramu sala c'est du wenge. Ils ont guerre à wenge na quartier latin. Donc faire en tant que moi en tout cas à wenge et puis à défendre le clan wenge pour fali à beta ba masasi. Alors que même pas violent na wenge na respecter bango mais so ina porter pena ba galon pena ya aigle masasi na ta on te pas faire ça. Oh donc ay comme obligé faut que ça là ouais fali ngabi wana ko to botika na dina. Ouais fali to botika la jamais ko ça là. Pourquoi jamais? Oh to ça là mon point. Non mboka. Nini? Atiki la ngobana mboka. Ntam tema mabe wazo linga te faire beta conseil. So ebati. Kwa bi ke faire o lekai. Ngana ebita. Ngas ko na informer OK. Fali ninga zawana. Abo sambe la prière mo ta faire bela lelo. Asali fièvre mo bien les gars diarrhée. Conseil wana lo baka ki no beta souti. La source d'information sur le basico. Oh, boye bien moté. Ah. Papa. Makambo na loba. So amoni na kosi akangisa ngai. Vous en avez souci ba kangisa. Te moni mneti falinde koma boye. E koma so leki na TV tutangi komune akangisi. Akanga na ngai pe. Et après bien mabeza te. Mais yem takanga te l'état de ah papa tika to ebi ba makambo ande zali. On a bando beta ba masolo wana. Ah ouais koma kina dimne fali. En fait, na émission na yebi makambo na loba. Omoni ba zana makambo soso fali ermo du fait que ayebi oyemba te bando simbise bilamba. Nana simbise bilamba. Moni siko ozolinga na bando loba ko koma soki ndenge. Parce que chacun de nous a une étape ya vie. Omoni humiliation et mémara élévation succès stabilité. Omoni eloko lobi na moto aza simple pe moto aza reconnaissant. Ndé ako ndima mama ezana genre ba musu ko za so akomi na niveau likolo akomo linga ko tuteke li passer na ndire on dirait moi na moi abota na liki Jésus Christ azala na le passé te Jésus Christ aza simple te aza humble mais moto ezake aromona kaza suprême au-dessus ya batunios tout donc on dirait Yoshua Mashia wana Yoshua yonde mdolobi mais ce qu'on a lobi batu ezana batu ba mimona bon ce que so bando betali le passé na ye amon roi netike bando de belé pende ba landa yo ba mon roi o yebi le passé na été mo lu ko les problème était je préfère tirer la route bon je préfère tirer la bon langage na ngana na auto lo ba langage na ngata na betali na bika klika makibinda so na beti li sola kibinda ke banda ko simbise bilamba et bimalwa ndeke temela lo bien moto ba ko simbise bilamba hier aujourd'hui kasi yamana loko na lobité batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko ya Jésus grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Congolais solo. Les abonnés de Congo Esengo officiel Plus Télévision, nous vous souhaitons la bienvenue chez Congo Esengo. Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde de s'abonner massivement chez Congo Esengo. C'est une manière de mettre la main dans la pâte pour soutenir notre chaîne qui est officiellement sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous partagez nos liens, suivez nos émissions, c'est très important. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale à respect. Jour J-1 pour l'événement de faire Egolani Kaburoni à Palzuri à Moto Ayambo, figure emblématique de la musique congolaise. Hier, nous étions avec Ferregola. Il avait organisé une conférence de presse chez Pullman. Nous étions avec la presse, on a essayé de s'échanger
ensemble avec lui. Aujourd'hui, je suis avec BG Manda. Lui aussi, il a à dire. Makambarolo Bezali. Nayoki ba spéculation moko ezoleka sur les réseaux sociaux. Nayoki qui batu baolo bake. Charlie Prince a raison. Je me pose deux questions. Charlie Prince a raison. Sur quoi? Quoi chaîne marque? Je te salue affectueusement, Charlie Prince, là où tu es. Et puis affectueusement, je salue toute l'équipe de Ferrigo Lani Kaboronina Palzouria. L'événement aura lieu le 24 juin. Ça sera demain, samedi. Nabi ke ba collation belé dans la ville province ya Kinshasa, nabi ke ba événement belé. Mais le Wenge a décidé de soutenir moi na bango Ferrigo Lani Kaboronina Palzouria moto ya Yambo. Voilà pourquoi affectueusement je salue Théo Zambrota qui est très scotché connecté à nous suivre. BG Manda, bonjour. Bonjour, Ndéono. Bonne santé. Nzamba batela biso. Nzamba batela biso. Makasi. Bate belé baluka lola, mais ba ebité ke pona ke lolo fo kufa. Ah, te mengasko ozozana moi raison mais yo linga lola. Nga? Linga lola. Ah, déjà na vivre moi mais ndambo en faire ezali. Olinga o ke lola. Te. Parce que bien condition que l'eau les arabes faut kufa. Ah. Ils arrêtent au kufa bien, ils arrêtent qu'il faut seko. Il faut kufa. Kufi après one day. C'est mamba au kufa zelana. Ah. C'est pour la mamba au kufa. Zelana. OK, Chris Mouchen, je te salue affectueusement. Nous sommes là, on est en train de tourner. BG Manda, tu as une conférence de presse au Moni Nenge Ferregola à Lélina Kombo et Maman Denise Nyakero. Mère Nabiso, maman et nation, par rapport à coterie, par rapport à tracasserie, Nengezoleka na ville province ya Kinshasa, surtout ba o bazali komi beta tolo ba et endroit. Ba réclamation wana to ba surjection oyo ndeko Nabiso alanga nzembo fere gola asaki na conférence de presse, ba point de vue na ye au mona ki onde. Bon nga mona ki on normal hein. C'est-à-dire que moni il faut les gana tango, faut les gana ba difficulté pour comprendre au faire abandolo. Et ça, abilo mususu ezake aux autres trouvant normal, c'est-à-dire moto mususu esengeli ki azala moto par exemple pour ne pas trop ba moto gouvernement. Moto azosala musala ni bien. O aza censé tam suya rolandi ali kambo ake na ndenge esengeli. Moi même que moto asali coterie pour na côté la moto wana. Parce que comment luka raison à côté lié pour na nini. Pongai na sali nini ngana eto wana problème te nini te mais monika ki eloko mo boiza na kati. Donc si je comprends très bien na audience sur le bifera raison na mambalo. Oui, makasi à 100%. OK. Ouais. Ambiance ya conférence wana et le mona ba confrère na yo concert na journaliste au mona qui échange na bangonde ni na artiste. C'était bon, na comprendre que motunyo ça a besoin poser faire des questions quel que soit à cause que question na yi ils ont déjà posé, mais du moins pour ça, ils ont posé, faire des questions. La question, tout est posé à Maki. Na est posé à Maki. Il y a une question, nini oyo lingaki ba poser faire ou et tout na maete. Bon, en réalité, nous sommes presque épousés à Menango, mais nous avons moi ba question parce que lobby déjà, tinaya conférence de presse, ils ont ba nous ba ndoko lobama sur magambo ya babashi wana bachaka na terrain wana o soit disant o ya faire voilà o ya faire eza penza yango te bandi ko boya yango donc et kuma ki mbutu kuma kutu même ezala kutu na moni mama semo ba osa décision ngabi o eza yango te na ndeni o donc ay comme obligé faut que ça la o ya fali ngabi wana kutu botika na bino o ya fali to kotika la jamais ko ça la ngo. Pourquoi jamais? Oh, tout ça, on point. Nini? Atikela ngobala mboko. Ntamtema mabe wazolinga te fera beta conseil. So ebati. Kwa ebike fera olikai. Ngana ebita? Ngasko na informé OK. Fali ninga zawana. Abo sambe la prière mo ta fera bela lelo. Asali fièvre mo bien les diarrhée. Conseil wana lo baka ki no beta souti. La source d'information zolo basiko ozien. Oh, boye bien oté. Ah. Papa. Makambo na loba. Soit moni na kosi akangisa ngai. Vous avez un souci bakangisa. Te moni mneti falinde koma boye e koma so leki na TV tutangi komune akangisi akanga na ngai pe. Et après bien ma bezate. Mais yem takanga te l'état de ah papa tika to ebi ba makambo ande zali.
toyebi mama mango basalaka nde baosala lowa mokili yango eza ya bango me bayebaka likambo na likambo ezaka na ntango nango même ezala makambo ya gouvernement ekoleka tokozwa gouvernement mosusu fatia ye na deuxième position gouvernement mosusu aye premier ministre mosusu baye aye na makambo ya sika totala bango makambo mosusu baosala nyonso eza ya koloba te nasepela bango ndeni eza makambo ya miziki c'est-à-dire que nazoboya fali te na ndenge ya la personne mais nazoboya fali na ndenge ya miziki c'est-à-dire tobeta masolo ya miziki po na ndenge ya la personne boye fali aza ndeko eza ke tokoli na bango na bandale donc nakozala na rankine na ete mais du moins côté point de vue tokomi so bokola na bandale c'est que ntimba ipupa te yo na yo sera ntimba yo relation za moni ngai na linga bena okena ba biloko wana te na linga vraiment okena na ba oba utini na ntimba ipupa eza pena ba oba ye na elisu na fali ipupa te ngai eza na ba ope ba ye na aigle omoni nyonso ezaka ya koloba te jusqu'au utini omoni na ndenge ya ba vie ngai aza moto oyo nakozala na tant sous 50% ya ndenge ya fali ya ndenge yeli na ndenge akena ndenge muziki ti ake akoma kubeta na kibinda et pas ya sele fumu donc on a moi 50% ya obeta lisoni moi bien OK batala la tande on a penza na masolo na ye o nga na yebi neti nini o ya kala oyo yebi ai te omoni so na bandi obeta ngwa bato musuba mona ona ndenge na tes découvertes te côté positif quand même ya artiste omoni elobeli nanga kande na oloba bo so na bando loba bia déjà bando dimine fali or ils allaient passer à mutu c'est la réalité aujourd'hui les londa zana hier ezande monter papa tika mutu aza mobutu andima ko tuteki mutu awangana ko tuki alikana quartier la tente tu wana za ba fanatique papa François alobaka wana ezalani ye mundele mtatuni abi alegaka wana malobi te ke kofi mtabinisa ye abi eza parcours alekaka et tu souvenir nini o ya fali pour poser na talala ou peut-être même na bateau lelo baba proche ne ba ebité mais oyo yebi te na ça na ngote ya souvenir histoire ma o na yebi na ko loba me ya ko garder le kola souvenir isa vraiment o baba histoire annoncée vas-y papa moni ko wana meminga musika te ngalinga mukie bateau pe ba vivara et voilà parce qu'il faut respecter le gars omoni na betaka lisolo wana masa moko boto kutana bio te wana critiquer fali ka za na pantalon mo jaune tout bazana ba pantalon jaune c'est pour cela on a le bidon mutu nenga kozela ngo azongo na connotation mabe c'est pour cela que mon aboya ko betaka libali passion na linga to betaka musique to beta masula musique ndenge zaka lelo te côté bien na ye na chant na talala ta so le mama bien na chante comme boulot pour même na soto kena kibinda au mona ki yemo aza réponse au mona ki place des guitares nouvelle tendance et pas c'est l'infum tant nouvelle image kibinda nouvelle image bakabwani Doudou Akeboye c'est le fou masali nouvelle tendance ce qu'on sonne à bando beta mama solo wana oui comme qui na dimine fali en fait na yebision na yebima na loba au moni ba zana mama musoso fali ermo du fait que ayebi oyemba te bando simbise bilamba nana simbise bilamba moni siko ozolinga na bando loba après comment c'est parce que chacun de nous a une étape ya vie au moni humiliation et mémara élévation succès stabilité au moni eloko lobby na moto aza simple pe moto aza reconnaissant nde ako ndima mama ezana genre ba musu ko za so akomi na niveau likolo akomo linga kutu teke li passer na ndire on dirait moi na moi botama na liki Jésus Christ azala na le passé te Jésus Christ aza simple te aza humble mais moto eza ke azomona kaza suprême au-dessus ya batu nyos tout donc on dirait Yoshua ya Mashiach wana Yoshua yonde mdo lobi mais ce qu'on a lobi batu ils na batu ba mimona bon ce qu'on so bando betali le passé na
amon roi netike obando de belé pende ba landa yo ba mon roi o yebi le passé na été molu ko eza problèmeité je préfère retirer la côté bon je préfère retirer la bon langage na ngana na otolo ba langage na ngata na obetel na bika likama kibinda so na beti lisola kibinda ki banda ko simbise bilamba et bimalwa ndeke te mela lobi moto ba ko simbise bilamba hier aujourd'hui kasi yamana loko na lobi te yondo so o komisa ngo yondo o songo na ndenge mu bo komisa ngo normal mais bato ba olanda biso ba ozongo lokwa ndeke na po déjà na ngambo ezake balabaki muta ya feri donc nyonso na oloba ba mona ki no mofinga fali or ba biloko wana na linga koloba ngote po na linga to tika la beaucoup plus na musique. OK, tout ça se balance faire à zéro simbela nani bilamba wandi na ebité po na zala oui ba faire une époque ni ngana ebi faire eta makotika ka wenge 4x4 4x4 OK des places nazala fani ya feri à partir de wana. OK na salon voilà Benjamin Siri on a déjà eu là. C'est-à-dire que feri aza génération à biso c'est-à-dire au moins jeune garçon le roi yo à la place à ba grand pour wenge à l'époque les arabes blagues étaient champion d'Afrique c'est-à-dire que bazo potana ezala ba vient na biso Pépé Calé ba donc ba te belé ezala ba guerre mona ke ezala na nini vas-y ngalinga raton matière Robert et Kokota ya kana loko mo climo abwaka je crois na o ba petit wana rien wenge toujours likolo donc c'est voilà ba donc ba kopotana même ezala kibinda Pentagone te ezala na album mo koza IOA Pentagone ezali mais un album mo IOA donc ils ont place bango ba koma ko menacer bango ba jeune mo ba musicien mo wala taka ba manette anti solaire mais criwano boaki izara Pentagone donc ils en a ba biloko ebele po ezala même ezala wenge basala ba guerre na ba kibinda des fois te po kibinda bato nyonso babwaki kombo kibinda nzoka ya kombo orchestre mulangi na poche on se comprend donc c'est-à-dire que faire à l'époque même à la concert aux ala que tant vient biso de la forêt assistandaka Tutu Kaluji concert ba betara na studio Mama Ngebi ba okota na Jeep 4 Suzuki 4x4 bango tout ba Star Cell. Hein? Voilà. Bah téléphone on a mis là voilà. Bah ils avaient télécell à l'époque. Bah télécell, bah moi tout bah côté bien tenu et puis Tutu Kaluji a suspendu parce qu'il manque de respect et pas de la forêt. De la jungle. Ndeo Ferry bah boaka na Robert Atala, Robert et Kokota. Je comprends. Donc ils avaient les passés bah concert oyo et marqua Makasi. OK. À part ba concert aux aketang ba ke Abidjan aux aké ba Blaise Boula bazalaka te wana de comme déjà ba komina ba gay. Ça t'est fait comment aujourd'hui? On a vu la réaction de Weranson, figure emblématique de la musique congolaise, a posté à Longoli à sali vidéo. Moi je me pose des questions. Wera abangaki a sali vidéo sous pression ou bien en fait na habité bazape bato oyo zara ba vient na opposer zara na bango na habité na ninga ntwaka qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ezaki pour esprit à wenge ezara moja tara yo momona na conférence de presse faire bina boyaki ko benga ba komona bango pona bike 12 kozongelanga parce que oana esalamaki pa wera eza nini donc on moni réponse wana ya wana tant baloba ki faire 12 malins na bisa batu nabi mutu wana za très mystique donc tant ba chétan gola 12 malins yo sepela na kombona oh papa on moni biloko mususu za question ko sepela na kombote c'est-à-dire que azana mayele wana tant ba 12 malins c'est-à-dire yo eloko nyonso zolinga o kaseneti ke yo lingo salongo ya sika yesati ayebi ngo tongo général manager Clovis kwa saliboye faire à saliboye faire à saliboye mais c'est vieux non vieux mon balé arabe yo omoni tant to loba ko salaboye izana babilo mususu benza ke a sala boye te po iza
mokili mutelingi bongo mais en sala bopo moto au salon ko pour lemba no potiki on est bi makambo faire auto traverser nango awa ko lemba patiki na na ne ba obunde se yo concert nga nile ti akoko mape na point ah na moni be bora on der mo buila la no pika donc awuti tellement musika makambo susu toloba ngo boye mais tant moto banda ko détailler makambo yo comprendre que moi on balo a souffrir makasi mais et loko na sepeli parce que moral naie ils a toujours posé solide. Voilà où est la vidéo à lobby les 24 concerts ils à moko. Est-ce que je me pose la question quand où est rawana lobby premier fils ya Wenge ils a Didier Lacoste mais fallait banda na vidéo ya premier fils aloba ke non to banana na changu après tu na stade biga concert ils a moko tandis que ba JDT bazali premier fils on a besoin deux fois mingi za wapena nini deux fois c'est que soit la première fils c'est que deuxième fils ils a miel tam sous mais miel a zapé deuxième fils a deux fois ti miel a zapé na ya Congo ya mukili mobimba aroza bon bah la cause est tellement bateau balingue mais les erreurs que oh oui ça la bi concert ils a moko tes erreurs étaient pour cas na stade de Martirol où era benga Ferré premier de la classe a présenté bango concert ya Martira ba présenter ba Kabosé Adjani et nani Didier Lacoste azalaki bango tout ba yembi et comme na ba premier de la classe mona maili Ferré gola palo linswaka donc ezabutu ya olobelati Béchemanda poko zape moi liboso mais zoba moko na monati nde bilo la kosa la xibiso mais na mo la costa koti mama et vidéo ne de za question moi maité la coste faut comprendre que la coste ça le logo na mutema mabe nde logo na utoloba ne a na utako loba ngona ba émission précédente na biki la coste ndenge za boy concert ya faire so eleki bobo sa ni carrière na to ça na bino faut ba laisser ma casse c'est-à-dire quoi au moni so lingo la mutema mabeti na suka ya lo kansaneti que c'est le la mutema mabeti c'est le za clan wenge et puis fali aza quartier latin faut voyer barango le lo faire baramalo sala c'est du wenge eza guerre wenge na quartier latin donc faire en tant que mwana ntuka ya wenge et puis à défendre le clan wenge pour fali abeta ba masasi alors que même ba violana ya wenge na respecter bango mais so ina porter pena ba galon pena ya aigle masasi na ta mon pas okufa sati on comprend abeta ba biloko eza pena manque à respect mon na niveau mo sakana c'est-à-dire aboya ba violana mbala mongo abiki ba violana ekas abinezi obineni yo elobelo abi obiki ba violana na wenge na respecter ba makasi bango ba pesa so go wenge mais musique mais er mo pe boso na porter pena ba galop pena ya aigle masasi pena ta moto pa akufa zati mais wenge ngo jibe mpia na lobelo te au moni biloko nyoso pa se bolinga bat baloba to moni Adolphe Lobi manda kutu azarapna trop ferrete mais a kokité à Sanzi jusque là président il y a wingé 4x4 lobby loboté. Le problème c'est quoi? Le problème est le problème Le problème est que Rogoloba pour faire un bengisi batu. Rogoloba pété moyi. OK. Vous comprenez? Rogoloba no pété moyi. Eh mais so jibaye ça va bien. A lobité mais ba moni à part. Au moni et belé ba comprendre te ba comprendre ngaka makambo na loba tant au concert à faire ici là. Après concert on va comprendre que faire ayo sauver wenge ma casse et puis après ça bango souffle ya suka souffle mususu o ezake na concert ba betaki ya wenge mubimba mukolo ba olinga ki ba beta so ensemble na faire na kati ba comprendre que dimension o epesa bango ba chesco énergie hein te énergie comme déjà quand ne ba yeka ba soutenir leki na bango ba latiki on est ensemble.
Est-ce que le problème est sous BG Manda? Ouera a sali vidéo. T'as tapé na vidéo na il peut qu'à faire. Mais la cause ça s'appelle moi na Tonia. Bon on va faire. Omoni, c'est pour ça que nous tolo bano awake. Na nenge normal. Na nenge normal la cause ça quoi ça bongoti. Mais babi wenge kenda bongo. Wenge kenda bongo na ba concert non. Wenge kenda bongo na ba concert net tobeta ba fikeni. Vous comprenez? On a zaranango oya zobeta mais tant que comme il y a un concert monene faut là toujours yini. Il y a un monene mon azonga la quartier latin. Ba comprendre comment c'est fait quartier latin batika la cause matata tena na fali. C'est-à-dire que ba master quartier latin ba pesa déjà fali pifo na droit chemin. Nazarana na nini making of nango. Ndenge za artiste ya quartier latin tant bazo ya obeta na studio maloba baoloba batiti na modogo bango tout batu to bazaki ba participer na album wana bango tout ba pesa chance ba bité fait fali penza kende bona bo ba pesa chance news donc ba bete loko wana na mutema moko ko fait le média c'est les vidéos il y a Fabregas pour le soutien p et à faire rigola. Mais faire rigoler bête dans le quartier latin. Alexis sympathie on a. Bambe qui est bien. Kitoko. Apport il y a musique ningo na marambo oyo bate belé comme tout le monde a vidéo qui ningo nengezo panzana. La félicitation musique ningo mais tout le monde va miseli biso ba vidéo musique akala nenga zeko finga faire. Na habité. Tes arnango bongoti. Les arnango bongo. Faut tala. À l'époque, ils avaient une occasion. On a peine des abonnés à battre une vidéo, puis on a fait affaire. Ils allaient. Oui. On a une émission à Direct TV. Oh, papa, on a série faire abimisi vieux jaloux. Oh. On a une période qui fait au bête na nini anniversaire à CNN. Comment ça fait du faire à Rochapoa dans la CNN? On a la facile. Automatiquement, on a l'émission musique. Oh, Vasco m'a bien la bengangati. Azo pena ya pena. Ponga côté on ya kanango. Na za pena journaliste oza ke na loba ke na remercier Zakari mingi vient ngai formation na zo pa na za pena ya solo. Donc veut pas qui a pona ne peut place na. Non. Batu ba comprendre Zakari te. Pour Zakara pona raté. Mutu nde fois yebaye. Zakari nenga zana soki o approcher au moins qui a pour narrater. Est-ce qu'absence de Zakari un événement faire réussite la pour y aller brailler non côté makambo c'est-à-dire que na likambo oyo ezali kam moto ko tout atola ko lobake ngai moto omona mamba fe moto tout atola bi ngai so ingate mutazati pour faire. Et ça pas seulement qu'à Gaulois, mais comme il est peuple congolais, batu nyonso. Pour oye ba soutenir même les warriors bazawa. Ba warriors nyonso tout ba batam donc bango tout ba côté l'ambiance qui olobake faire les fois réussir. Donc mon temps olobake o ngai azati. Tomoni délégation oyo ba accompagner qui roga tour à liboso mais tu comprends tout roga qui sinjora kei. Je t'aime, Roga. Je me pose des questions. Pourquoi Ndeko Oba accompagné qui va s'arrêter à quitter Komarara qui s'injure en habité ceux qui rosa analyse place maman bon aussi invité. Bon. To 12 pesami to. Par rapport à dossier wana pour na qui s'injure à Touroyo, naza pena na information ti. Qui s'injure à Paul le passeport n'est pas quoi ta. Azo kende ba braza na ba carte d'électeur. On n'a pas de problème là-bas. Moi, même les Nazara contre qui s'injure à tes potes sur la année bien. Sauf que Nazara perd mot bien tenir à propos honnête, par exemple, à propos à Tenaki par rapport à Ferry. Et son avis bien dit. Il y a un essai bango. C'est-à-dire que quand ça la promotion à Roga, et l'inco le batté, il faut finir à faire. Comprendre? On appelle ça même exemple, comment se fait-il battu à faire ba ofinga roga ngabi biso nyoso nde toza boto ana tempérament ndé monté
nga na koza tam sous likambo yeboye na luka formule ndeni na pesa la réponse avant nga na pesa réponse na ki de papa lobby te batu bo la confusion eza boye boye te automatiquement na ndenge na bandoko raisonner na ko esi yango et ko sala onde nini komona ba propos ya musique ndingo abisi rebo apesi 24 heures soga yete yepe papa no beta innocent mais oui ils ont sonné quand même bientôt moni toujours on a sens nini toujours on a sens que faire ça annoncer ba invité naï tu dis que rebo azarani awa rebo mbali bossa ke poto ça ndé non ko ke mbali bossa ça problèmeité awa o kende pe même après concert ça non le côté poto ici là té problème ezaka ke à mon avis apona itam ce moment oh bon on ne sait jamais programme ni bazaki nango mais je crois que rebo ozala pour na qui déjà que soit comment il lobby na soir té a comment na soir lelo na ba information ne sont ensemble voilà est-ce que pourquoi ba oser la rebo makasi bongo pour événement nango ba te belé ba prester ba Sarah Lula ba prester ba artiste belé ba prester non le problème c'est déjà que papa annonce qui les pas d'annonce qui ce qui annonce qui té au moins pourquoi même yé moi lobi que moi tanga ba komba ba vie na ezate po awa otanga vie bo ayete vous comprenez mais si juste ba annoncer surprise nini oyo zela parce que il nous reste quelques petites poussières de minutes aussi si entretien à biso et là nini oyo zela na concert ya le 24 oyo BG man na zela pour na concert ya le 24 neti ngai na otala e bandenge mo expliquer biso lobi alobi ke banda ancien succès ce qu'on a otala e bandel nango e kotel ni akota na ndeni et puis bandel nango banda ndenge ni nzembu nini o banda nango liboso pour alobi okata ngo ba séquence mais ezala ndenge nini total ce ko mayele wana ya ndenge ya kokeni nango puis wana so célébrer c'est ndule ke ti ba minute ils ont dépendre na era o banda yo ozela ndule ti si la minute pourquoi pas ce na na ndeza boy na ndenge to apena na posa ya koyoka feri pourquoi pas na zela ti wana sauf que quand on a une répétition, il y a Ibrator chaque dimanche, il y a bêta, pourquoi pas y faire une zéla. Ok, merci BG Manda d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Phrase nini oyo aussi les sanango pour annoncer na diaspora pour annoncer na peuple congolais parce que biso dans la ville province Kinshasa on a dit que on vient Igeloville est très scotché connecté à nous suivre affectueusement na Pessimbote na Boska Bobo et maman Nelly na moneli Soussou Boska Bobo Boska na Monica yepo zanga na kasa moi Boska Bobo en tout cas Boska Bobo na maman Nelka voilà Nelka ne tombera jamais d'âge ok nasali na Pessimbote na Jérémy Lemba na Pessimbote na bitoro lobande donc on a le batu tout que concert ya faire il y a des beaux choses que ndenge moura a expliqué biso ça vraiment historique ngapi na bona nga er moko dévoiler moi ba secret musupo oui ba to yoki vous avez un secret te na yoki kaka na ebité so ils appellent secret ils ont un secret et alors ngapi na yoki kaka c'est-à-dire que surprise moko ezala o ezaki pour Victoria déjà tes problèmes ezati on a besoin de tout le monde mais surprise moko o eza réservé o ezaki et rozala wana tout fait tout flamme tes potes ebi déjà Chisa Rosala te ben invité pena ba musicien ok c'est-à-dire que ba surprise ya solo ya ils appellent na opeto yo qui ont surprise de Panzani mtobeta vita imaneza kakol ngala lobika do ngape na bon na bombi na bombi ka surprise wana na yoki yango na bombi yango ka pona ngabiso tout talango po logo eza surprise tout kango eza surprise mais l'alias Rosala c'est le Rosala yemo katanga ki bango
mais oh wana wana yeno atengite et bouger peno sentiment que et bouger makambo donc et bouger monde entier ya solo oh concert ba concert historique ah on est rosa mais non obeta beaucoup ta tia lo ba ke ba image rotika on a wazé quoi te bon pour mes amis eza problème te quelques salutations na votre bataille na pesi mbote na batutu ozotala nga Jean-Flix Bassasal Bassana dans tel héritier testamentaire et légendaire 4 fois 4 grands prêtres ingénieur Paul Fambala technicien présidentiel na pesi mbote na maître Christi Sango Bakumba Bofaya Psalm 35 mwana ndako leader ya mobesu leader ya supu Jos Bafoala mobali ya pembe mosi ya pembe bébé ya pembe motema ya maman Flore et puis motomo bien Alpha Mbala, Alpha Imbolo, leader abana kitambo balobi yende leader ya solo né grandi na kitambo mais moi na poto ya depuis tongo wa fan c'est idéologie na ninga mukiete na pesi binonyo so mbote obolinga ngai na robosa na rapete komone kimi ngai ekimi kaka ngai na oluka kombo ekimi mais ekimi kaka na pesi bino mbote comme skamena cameraman international na pesi mbote batuto obolinga ngai tout le monde en a tout, tous les 24, ils ont un concert historique. Quand on est au bango boy, ils ont un maloba, mais faisabilité zali pour ma bêta bastade. Mais oh, na Viking a olbake merci na fait rigola, a honoré bango. Ok. Quand on a olbake wenge, ba ya, ba vieux wana ba ya, ba sentir que oui, les qui na bango, en paix ça bango sous kilo et tout. C'est ça la belle plus sentiment. Et les gens vraiment goût et vie goût à concert et les gens concert donc il y a un essai na que tout voya profite vous confiance à tout ça la biso na yao aoza ne kaka bon anniversaire volo kotunde ba kozala ba ça artiste ko mais bon ok merci beaucoup BG Manda chers téléspectateurs on est à la fin de notre entretien. Merci à tout le monde. Merci Armel. Merci. Mais na bosse ne po fana chrétien ma fali muki pour na chrétien bien ti. Ko chrétien c'est donc c'est-à-dire que neza boye fali bazo corriger stade naï. To corriger ko tu to ya ko la tende ne oui. To ya corriger ndenga ko yemba ayemba ka so bien pour atika biloko no wa. Le roi mudaro démarrer mutuka. Te yepa yemba o boye bitenge ambasala ndai. Banzem Laura ba associé abana oyemba kala waneza moni ko yemba wana balakisa na mikolo fali ko yemba tira ko yemba na Arsenal de belles mélodies wana zo ganga bibi azo bela mutu oh waneza ko yemba wana na lobi pesa omoni bibi wana yo yemba bibi kana za nga musicien te to ke kana na musana ba nga pesa ka feri ayembela bisongo ayemba bibi au moins on peut son goût qui est joli. Est-ce que faire un incertitude? Il y a mon tozala qui m'a sungi nangae. Ils ont des monnaies. Ah. Ils ont des monnaies. Il y aura fallu bien terre. Non. Apparemment. C'est-à-dire que na niveau il y a sentiment. Fallait un sentiment à communiquer. Mais n'est pas mère. Hein? Sentiment, bien au sentiment que sentir. Parce que la musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable. Déjà, musique n'est agréable à l'oreille. Au moins, agréable, il fallait na faire bazana quartier la terre. Nzembo ya fali. Laura tambola kaloko l'estrade. Na moni ba otambo sango na ba YouTube ezo ba nini ba ko zongi sa zongsan. Mais ce qu'on va faire à Zoé Manzembo a fallu à mon santé que on dirait yende kolonzem. Baza timbre mon papa, et ça m'a comme timbre. Atangana autour le bandé papa. Et ça m'a comme timbre, c'est-à-dire mayele ya oyembela. Musique ezakate que voix moko, et ça mayele. Faire étant yemba banzembo ya kala, ezakate que alanda nini ba voix na bango. Non, azolanda mayele. Musique eza mayele. Ya wana moni bat musu balobaki o fait azo yemba banzembo kala yo azo ayebi azana banzembo oyemba te azo yemba banzembo wana aza ko zwande mayele ya bavio wana ndenge banda ko yembela ali akotise na katine ami bimisi siko ya ye c'est comme ça ndenge fait na misala ya moni le lako ma Jésus
te fait répé à coquille aux andés mon a fallu te fallait aux andés mon a fait répé le roi kofina oui rabaye mandé mota Maramboli ngoko tsangai Maramboli ngoko tsangai vena ngaka mbaza bien na sepela ni makas vena ngape phénomène yegwe wana ba vena ngai donc ndeto ça va bien tika ka ndeto za bien pour na obeta ba bomba wa e comme so hein wana ngote ah tika papa pour loba omoni ngane na boy c'est-à-dire que na lobaka na pesa ka merci mingi na honorable Zacle a formanga c'est-à-dire ça bilo mususu avant sanga pena te wana la batata tata te là problème y a pas problème te na ndimi mais tokuta na le 25 et le 26 le 25 tokuta le 26 eh ngai la oli la bomba pour la bela deko vous appelez ta 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 muto pa kufa zate bon voilà tu n'as vu. On se voit prochainement, chers téléspectateurs, sur Congo et Singo, officiel plus télévision. Merci. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa liminoté. A tchelibinope promotion. Congolais à Pamba. Maison divine. Badi ngambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On